Edino, yoza fin, mutaleki wazate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Edino image! Voilà, chers amis, merci de vous savoir nombreux devant vos écrans. Vous êtes sur votre émission Adi Loba TV, votre chaîne Adi Loba Loba. La chance que nous avons aujourd'hui, c'est d'avoir Boketu Wayambo, Boketu premier, l'homme qui parle, l'homme qui n'est pas d'accord, à la fois il est d'accord, il se dit le défendeur du peuple, aïe, mais il est avec nous ce soir, nous allons lui poser des questions que vous attendez d'ailleurs, ses réponses. Voici pourquoi je vous présente Boketu premier Wayambo, l'artiste et musicien incontournable à Binissa Batou, allez City-Train, allez Sundama, Ikeke, il y en a tellement beaucoup, mais là, on le ressent en tant qu'un artiste musicien, ou bien en tant qu'un politique, ou bien en tant qu'un combattant ou résistant. Boketu Losako. Ito kwa fola ni kanyame le soupe. Elingelo ba yo lia me nana liaka te. Lutu mutema mabe atika fochette kaka liaka kwa me yamela ka soupe. Alors Boketu, Nassépé d'abord, c'était pas facile pour te recevoir, mais Boketu d'abord, Liwaya Honoré Ngwanda, qu'est-ce que tu dis déjà? Non, eza kake na matoya, eza tout d'abord na komisi Seigneur Dieu Tout-Puissant, le créateur des cieux et la terre, le créateur de l'univers. So nzamba bongisaki mokola lelo te surtout eza dimanche, tout ça l'émission te. Do lokumu ezonga epai ya Seigneur Jésus apesa biso sagesse na intelligence apesa biso vision toza na yango mpona nation na biso na remercie ya Laura Sokoko tulani na bengai nzambe abatela ye na remercie mama Didi Asuta Mabolonge Inda na remercie leki na nga bolingo Christian Londole Christano Espérance de la Gloire na remercier Valérie Nzimbi, mon amungala Libinja Lisala. Donc, Nzambi a produit Batutu Bazolanda Biso. Ce n'est pas facile, ça fait longtemps que na sala émission nayo. Donc, on a une émission Zala espoir et à peu près. Et là, on Nzambi a boy a dit le grand journaliste. Ngasala Kaidola traité. Na botama mobali na okufa mobali etaki na kangama na Seigneur Jésus Christ ayaki na vérité na yawa pona loba vérité Jonathan Lotaketumba mobali akimaka bitumba te. Ok, bongo liyo papa ya Honoré Ngwanda yango na ngena bano ezali kake na matoyi to satandaki te yango moni bato ife ba se repentir parce que mokileza ya Jésus biso tout okolekana ba papa Londole balekana papa Tshisekedi balekana basete yale moto moko aza plus fort na mokili na biso aza irasate. C'est le moment liwa ya papa Honoré Ngwanda le père de la résistance o asali mosala ebele mais amoni libération te amoni libération mboka te akufi oui. Mais quand on dit que quand les autres disent que Ngwanda azo mérité honneur, azo mérité respecté. Non, on est allé makima na bato bazana kati ya ba idolâtrie. Biso toujours ba une réalité, Ngwanda zana mabe na moto na mokila tangai na kokate, moto akokaka Seigneur Jésus. Mais tout ça là qui est fort, il y a repentance. Repentez-vous. Papa Ngwanda sali musala ebele, asalaki na maréchal Mobutu, azalaki conseiller spécial en matière de sécurité, pe asengaka peuple pardon. Na miso na biso tout, pe mosalo papa Ngwanda sali yoke pendant pouvoir il y a 32 ans Mobutu. Est-ce que tu penses aujourd'hui que Mabe Ngwanda Ngwanda Mabe ça le fait que c'est un pardon non pardon ça na batibile bato bafinga ki Ngwanda bangwana bazana mboka ba échouer bato bafinga ki le Ngwanda bazo travailler na ba Rwandais bato babengana ki Ngwanda na pouvoir o bafinga ki MPR o babaki Mobutu dictateur lelo babomi 15 millions de morts kobana na Jean-Pierre Mbemba vice-président président na Rwandais
kovanda na mozito premier ministre yena kizenga président na bango. Est-ce que Ngwanda a mérité un mot? Azo mérité mingi po na yaona ngina expliquer opposer nga ba question ya yo réponse ya ngai yaona zo expliquer que Ngwanda sali kobanda na bango tout ba Félix ba faillir bango tout ba échouer lelo il mange avec les diables, il mange avec les occupants. Mais Ngwanda kimaki asali musala oya koki kosala ya kofungola peuple place Ngwanda kufi mais esprit ya Ngwanda etikali bituma Ngwanda etikali génération par génération enet boketu na binisaki bato boketu premier aujourd'hui naza boketu wayambo ya bitumba ata na kwelelo ata na okufa lobi malgré naza libérateur moto mokila obomanga te mais na otikala génération par génération. Alors, je prends une chose, Boketu, dans cette émission, j'aimerais que on a précisé le comment. On a 4 émissions, Oyo, na kolingate makambo ya kofinga. Na émission na sengi na yo, na émission na ngai kofinga te. Ba question na kotuna yo, ndengo finga na ba réseaux sociaux batala kawana. Awa eza kofinga te. Awa eza oloba makambo pona Congo. Mais non, il y a un kofinga te. Te menangina expliquer au moni bato o baza ba esprit faible o baza na kata ba idolâtrie. Au moni ngona mboke kufi po bokomisi bato ba nzambe. Motaza nzambe azate bato bazui vérité ba baloli yango kofinga. So na lobino ke moto aza nabi ok. So na bino moto aza traite na fingite. On a fini. So na bi moto ayibi tango bazoi ba 200 millions. Ba 57 millions ngana ibini tango ngana zo dénoncer bato wana c'est ça bato bazana kati ba parti politique o ezana sima bato bazo fukamela ba mais respect bato bazo fukamela ba politicien wa ba accompagnateur bazo balola makambo ngasi moto bina ngana fingaka wana etali mais na ya pona lo ba vérité. Ok, Boketu premier, l'histoire est têtue, l'histoire elle restera têtue. Elle est là l'histoire. Boketu, on a vu aussi Boketu, au Simbi Fachi, au Simbi Boketu. Le président a commis Mokonzi. Boketu, tout le monde, moi je ne sais pas quelle puissance ou bien importance nous avons à Zaïre, à Congo, à Makasi. Tout le monde a Bakengo, Bamokolo, Batu Bele, Bazonga Kisasa. Boketu, Ndekonayo, Fachi, Béton. Azana Kisasa. Pourquoi Boketu aujourd'hui ne Kinshasa pour travailler dans des colons? Pourquoi Boketu ne rentre pas à Kinshasa? Pendant que papa Kengo Baleon, Kengo Bazon à Kinshasa pour nous dire que cela. Pourquoi ils ont à Kinshasa? Non, poser une question, il y a très capital et on a raison de poser une question. Ngai mboka wana ezamboka na ngai. Ngana bande kotambola na Félix awa. Na soutenaki Etienne Tshisekedi tango Jeval tango batiaki Félix akomaki président ya na soutenaki tozalaki na ligne moko ke ba Rwandais bakende parce que mboka wana jusqu'aujourd'hui jusqu'à maintenant le pays n'existe pas tozana kati occupation soki Félix azwaki pouvoir au Lorenzo Azanango pouvoir oya Idriss Déby pouvoir exemple oya Sassou ou bien Ali Bongo na ngaki na zonga mboka parce que mission d'angezalaki to bengana système et occupation mais Félix les lois qui ko joa pouvoir oya yete ana pouvoir mon côté Félix Azana ye mutache barrage ya ba Rwandais azo protéger Ari Hippolyte Kanambe d'origine rwandais, Roubé Razal rwandais, Moïse Mwarungaba, Mboka et tout d'abord ils ont occupé, la République. Vous comprenez? Ngana zalaka jaloux ya Félix et Tino le télé sur bateau akasa no que les jaloux po azana eloko moko te ngape na azana eloko moko te abota maka mutakala ngape na bota maka mutakala ngape na okufa mutakala mais toujours le même respect toujours balikambo za réel Félix a trahi nation a teki mboka na pouvoir te Montapesi Félix et pouvoir, c'est Ari Hippolyte Kanambe, na bapare na Kagame, na Museveni, na président Kenya. Alors, à l'obi union sacrée, à l'obi à Sengi Bandeko,
2 ans déjà, et l'équipe 2 ans, après, à l'obi, na sengi bandeko union sacrée to sangana. Tout le monde babemba, ba katumbi, pour ne citer que batouana, basé belek na kati. Mais à sengi ba force, pour y a tout bon samboka. Mais pourquoi Bokechou, à côté na kati ya likambo ya union sacrée, pour na bon samboka, pourquoi Bokechou a boui? Merci à Dilondolé, mais baza majorité, baza traite, bangotu mukatumbi c'est un traître, bangotu baza ba traître. Babatoyo baza ba accompagnateur baza ba barabas babatoyo balingi mboka wana te ba papa Londolé ba papa Bomboko ba papa Mobutu Bangouz Carnibon batikelaki biso mabele bango baye babalolaka Mobutu dictateur lelo ba préféré mboka na biso simbama na maboko ba étranger. C'est ça être ngai union sacrée ngo ya Félix lelo esuki wa. Mais Bokechou, moi, je me pose une question. Au lobby, à Obetito, le Keyo, au lobby Félix, je parie que vous avez... Obetito, le thème, mais le lobby vérité. Non. Ok. Oui, ça dit que vous avez un numéro téléphone. Pourquoi au téléphone? Pour le téléphone, Keyo, on a une relation. Ceux au CP, dans ma caméra, a dit na CPLT. On a plus ça, c'est na benga kayo. Je na CPLT. Est-ce que vous avez téléphone ou bengi? Ok, Félix, c'est moi ton gars, c'est moi ton frère. Ce que je vois là, c'est pas bon. Est-ce que c'est la démarche? Oh, à l'époque, dans le numéro. Non, président, pas avant comment. Non, président. Non, Aza président, on a été père au non. Mais on a cassé un mois là. Aza président, a biso à Congo. Non, ok. Ok, Aza président Congo. Est-ce que n'eng Congo tambola, yim tazana manette, yim tambu samboka. Vous avez téléphone bien en déconobi, non? Félix, tu es mon frère. Le Congo ne marche pas bien. Est-ce que vous avez un téléphone au Bengaï? Tango kero sala di la ptuna kinga. On est liquide. Mais kasi baza makamongana atango alongola ki signature na Genève alobaki akiotu na base. Mais tango akio sala di la tuna ki base te andimaki azala na pouvoir na yewana. Moi je crois que Félix ya sala eloko ya yebi que y a bien pour naie que a comme place a comme mutu mokazana ngo jaloute mais lokola ya poni kanae ngai fenatikala na kan ya vérité ya ko dénoncer makambo azo sala pour azana pouvoir mokote na lobaki neke il dirige rien il contrôle rien il maîtrise rien après 2 ans lobaki ni alobina kikongo ki musala ibandi ça fait na 2 ans na futi batote Félix à l'époque azalaki na limité abanda ko melama ya résidence Félix a eu 2 abomis résidents. A ça même 4 millions de dollars pour le peuple en Amélamai. Mais tant que tu as qui n'a limité, nazo et pas papa Tshisekedi, tozo melane maya résidents, to bela mi bete. Il y a pompe. Là notre coli wana nazo et pas nabino, to melama résidents, to ibaki ba milagras pote. Échec à Félix ali bosangwana, a tracé mboka abomi mai. Mboka lelo kisasa ninge komiona kisasa ezali kolangomba kisasa komi na ba érosion batu bazo kufa na mona ta mokolo moko teke mbule beti boy na mona Félix na kisasa kei alobi ata journée mais akuti yango ibandaki kala papa soko eloko dans la vie hein dans la vie il est dans sa léonté akuti yango akuti déjà que bambule beta ka badina akuti yango akuti ke bafuta baté akuti corruption nous surtout akuti yango akuti mboko zanga kurezanga mai ilo nous répond akuti yango yo le expliquer na vie soko yebi ko kate ko ndimelo côté pone lengi yango na tout année soko ibaki que on a 4 millions telo examen à liboso a futa 2 ans a futaka bato te bilan tout d'abord na kato qui passe échec Félix a dina le lois zolanda 3e année yebisanga futanan alobaki na biso tozolanda alobiki akolongola kankokolo akonotia base na Beni bazobo ma peuple a Beni mokolo moko alobaka te mais on ezaki avance au pouvoir tant que na fota musomoni makambo susu yango na lobi na yo azana pouvoir te. Tout le monde a Mobutu guerre à 80 jours à la tenue militaire à Kenab guerre. Félix Bazo Bouma peuple wana. Ou alobaki les peuples d'abord les comme les Rwandais d'abord. Bako Sakanzambete.
la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. A joué, à cause de sortir, na bête no gazo, à cause de sortir, impérium, qu'on dit impérium, sécurité en Bokawana, il y a République, soi-disant République démocratique du Congo, pour nous beaucoup fait la griffe à français, et un amaboko abatouchi. Ce qui est Félix ou bien aucun Kisasa, aux Banganani. Les Amboka na yo. Te nazolo banoke, na banga kamutute à part Seigneur Jésus-Christ. Mais nazolo te, na banga eloko te, mais nazan espace te. Ponani. Ngana kile na mona kanambe na kingakati. Un Rwandais tout bota na Le président est Félix. Toujours des réalités. A dire ondole nza, comme vidéo toujours ça non, lobby ba retourner au compte. Oyebi vérité mozo sala sambla. Tout le monde attend Afdel Yaka. Nangana peso kaka moi 2 minutes tous les Afdel Yaka. Musée aura désiré Kabila figurant na se ba Rwandais ba piyaka kanchachi. Ba bimana photo Mobuta Tambola. Tout le monde a guerre à Lisuba na Sasso. Lisuba ba kundi na Londres. Tout le monde a Blaise Compaoré. Akima lobi alalaki amela kokana mokokoli ya lipa. Félix alobi azana pouvoir kanamba azara na Rwandais. Olive Lembe auti kobengisa ba mama veve bazo fêter ba bloquer mboka ezali bloquer likolo ko pouvoir oebike okolongwa te mokili mobimba ayaki wa gouvernement belge balbi to boyo za la président ya tribu. Il faut dans la président de la nation. Tala Félix, oui, Félix Azomonanga, oui, ça conseiller Balouba na Balouba. Il y a 800, il n'y a pas de 800. Nazolo Banayo, Nazolo Banayo. Il n'y a pas 800. Nous allons expliquer. Toujours le Bamakambo, Obinavi. Ceux qui m'ont dit la vérité, moi je comprends. Même quand Aliawa, Nazana frère Ranga, papa Rossi, papa Chance. Ceux qui m'ont dit que Katsa, qu'on a été pour Baouka Babomona au Katsa. Il fait aussi que marchand Sambokawana, ba leader bazate, lokola ba à l'époque ba Tshisekedi le président. Ce qui Tshisekedi azalaki vivant, alingaka peut-être Félix Akrosime pouvoir roi. Alors Wayambo, on se pose une question. Et pour Kabila le père combat. Kabila le fils combat. Bobundi na Bangwanda, ba Pareko, ba UDPS, ba peuple Mokondi. Peuple Mokonzi Bobundi, ti, linga. Félix a commis le pouvoir. Alors, tu te dis quoi? Tu te dis que non, place à Félix, il fait exalayo, ou bien il y a Zoua, bazo kipe yote, yango, ou bien il y a combattant éternel, au bundakaka, à ta cause, il y a comme un bundaka nanko. Mais combat utina. Non. Na fana na potonner mbongo en tant que combattant mafuta nga mbongo. C'est pas l'argent. Combat ezali, combat utina kolo combat ezali Kimbangu. Combat utina Kimbangu Kasavubu ba Mobutu ba Tebele. Biso to ekorite kaka ke ba papa na biso batikela ki biso mabele. Papa Londolé batikela biso mabele lelo ezana maboko na biso te siko bato musu balingi bandimisa biso na makambo biso na biso ezomona ke le pays n'existe pas, l'état n'existe pas, mais moto moko po kaka naza mungala boketo aza moto Équateur siko ozondi mangaka po na moto Équateur nazoboma bato po boketo aza muluba nga baluba nyonso bazosutenika boketo na peso exemple. Pour beaucoup de gens mutabandundu bataba non. Il fait tout longola ba casquette wara. Tulingi mabele zala ya biso. Tulingi état de droit autozoluka. Ezala accompagné na république qui a solo est responsable, non na république qui a mensonge, il y a Baruberwa, il y a Kagame, il y a Museveni. Bokecho, lelo ndakisa moko muke to se permettre na moi les solo oyo. Bokecho ce qui l'idéal pour toi, ce que tu as pour le ministère de Kisasa, Bokecho, ministère de Kisasa pour la Congo. Non, non, c'est un exemple comme ça. Ouais. Non, on a expliqué. Celui qui a un ministère, il fait un ministère dans la République israélienne à vrai. Il y a peuple base à la sécuriser,
peuple maina bangwa réside des eaux ba mais la peuple balia peuple ba kena misala mais na ko kendete na niveau na ngana za très populaire na za le loba obenga général de Gaulle les chouchous de diaspora les chouchous de so na kena mboka na ke ko travailler pour na simambongo vie na sakana déjà parce que mais respect papa vie tout na sina sala tout nana besoin voisin nanga songa na olia soso yali ya soso l'hôpital ezala ya malamu l'hôpital batu ba futa ba malamu na opsanda kisamo moke na pesi ministère de la culture ministère de la santé ministère de la défense ministère intérieur primature premier ministre boketu pona yo plasting bako pesa yo pour bongisa Congo na tenga banda kisa wana place lelo na koloba non ambassadeur ya Congo na Belgique na France na expliqueur ya on a je expliqueur na moment moyenne bisote ke ngai boketu na olinga pona zala na bo ubena zala kuna te bao balobaki bakoma ba président ba premier ministre bango tout ba échoué ngai problème na ngai ali vraie libération mboka ezonga na maboko na biso bana Kasai occidental na boy na moment on a Kasai 10 000 enfants bazo kufa na nzala Angola refulaka 160 000 bande konanga na Kasai bazo la libanda na boy na moment oyo na okake na bandundu ndenge babomaki bato na yumbi na boy na moment oyo bakataka bande konanga kingo na Beni chaque jour na Ituri motako kotera bango asate yango na zolo banoke mokolo to koma na république otozoluka république o ezalaki ke Mobutu gangi okotambola 24 na 11 régions za serré mandat ya Fachi Boketu okene jamais Kisasa jamais na kobundisa te na suka pona il fait c'est détachaki akangaki Kanambe Ruberwa Moïse Marungabo tonga to beta maboto bilomba mobali a libéré mboka mais yemo kazana katotage azobanga ba Rwanda Saint-Pierre na moment so Félix alobiki peuple bokita na balabala bobingana to bingana ba Rwanda biso apeto to sepela to biwa mboka za libéré eloko to lukaki amwana mais take abombani na simabani ya Murenga etake na mboka na biso na république d'Isaïe tous en a tribu à Batutite, tous en a collectivité à Barouandé. Alors, Lelo, parce que c'est quand même un moment important, ceux qui recoupent Félix na Makambo, 5 malam na Congo et cause année. Tout y a mabé. École est gratuite. Tout mabé. Année l'autre mon gars. École les enfants Félix. Té. Basal basso de mouton. Té maintenant. Est-ce y a la poto on a combien de sauf de moutons? Na Nigeria, na Ghana, et ça partout. Et ça partout, ce n'est pas ça. Toujours, le peuple a vivre dans la République d'Isaïe. Ou dans la sécurité. Ou dans la Kinshasa, na mona qui na Kinshasa. Au cas que ça même pas un mois. Aux hommes on est comme mon père dans Mboka. Il y a un que Félix a trahissé Mboka. A trahissé Mboka, a bomi Mboka. A eu pouvoir moko oye moka za na contrôle na été ce qui Félix a qui da pouvoir mais alingaka cha premier ministre na e makamno seta metara depuis anuma ki petora premier ministre bationa ya Kanambe akanga mina motam ilonga o kao alors ilonga o collé Boketu na lingité batu fait bat boka insa Boketu zuwa camarade naye Fachi Béton azu Boketu azute yango Boketu akomi kaka na londanda loko asoso bani bakata mutu okima kaka bono. Est-ce que parce que problème mais na Congo Boketu na Fachi ton frère en décona yo bat bako retenir relation na Fachi bokoma binemi boyoka nakate bat pas comprendre non ngana epona juger tengana nzambete relation na ngana expliquer n'a pas cité au moment il y a l'aura sokoka bibisi 100 000 homme d'affaires milliardaire asobelinga bakara danzia sokoka asobelinga ndako 300 000 $, un milliardaire patron ya ba patron donc ce n'est pas l'argent motumoko o bakokunde pona mbonga zate ndeko nanga dilondole tozoluka ngano atango tokokufa
totikela bana na biso mabele ezala mabele wana ezala kowelela na bakagame te lelo oyebi prix grave oro ya kilomoto wata PDG nango Saidi Leki ya Museveni kubanda janvier ti décembre Museveni azo gagné 12 milliards de dollars lelo Kagame représentant ya Korta asali usine ya or Félix akende pa Kagame na Museveni babunda na Kisangani guerre à 6 jours. Il fallait Museveni afuta 10 milliards makamndenge babuma po babongisa Kisangani Félix akena ko ba futa te. Babomi bitoaki de tout ça la marche na Félix tozo tambola nae alobi Kanambi doit dégager mais lelo Félix ba protéger ba Rwandais mais ils a dégâts Zoé ya ça arsenal il y a ba militaire Zoé. Est-ce que nous pouvons croire que en 2023 l'élection en tout cas ça est aussi mbaté pona mboke kena kao mboke kufa alir bazo kende ekosuka mabe po namoni pe ambassadeur États-Unis ABC Félix fait bokende na bakende na élection namoni pe église catholique fait bakende mais Yesu go bazoluka ba journée en tout cas ekosimba te po Félix azana so Félix azala qui peut diriger mboka na ça va mais mboka na motazo dirigeant za Kanambe sur base de quoi alors sur base de quoi Bolobake mota dirigeant mboka ezali Kabila eza Félix T sur base de quoi Bolobake mais na mboka mais baronje tous na zongeli ok toyebi ki mboka eza occupé mabele eza biso mais bato bazo diriger biso na baza ba diriger kuna baza ba regardez peuple aujourd'hui peuple aza kokufa oui otie Félix wana otie ba Jean Pierre Mbemba ba Mozitu ba Kizenga bango tout o ba fingaka Mobutu pendant 32 ans ba échoué lelo toujours ba nombino ke problème eza élection te ba salaka politique na kata politique mais ba salaka politique n'occupation te état que malédiction ezali à 15 millions de morts bato ba bomi biso tala John Numbi abomi Frobert Chebe ananko na bazana mais John Numbi azawana. Alors Bokechu, tu as un sujet politique, tu as quand même un sujet artiste. Bokechu, tu te dis un homme politique? Oui, pour le moment, ce n'est pas politique. Pour le moment, il y a libération en Boka. Ce qui est dans la plateforme, peuple Mokonzi. Pouvoir au peuple, pour le peuple, par le peuple. Le peuple, on a reçu pouvoir. Alors, dans ce cas, quand le président Fachi nous parle de la double nationalité, il nous parle de droit de vote à l'étranger. Vous êtes d'accord, Nango? Azana pouvoir mais c'est ça le taux réputé aux nationalités. Nazo expliquer. Comment ça pouvoir? Comment ça pouvoir? Dans un président Bokechu. Non mais comment tu peux dire que ça a pouvoir aussi longtemps que ça président a Congo? On appelle ça exemple moko. Échec est tout d'abord mensonge lokuta. Obi papa. Uza papa wana bana ngana bana nana Russie nana chance. Parce que moto moka ya bomi chance la vie na Russie. Yo otikai. Bazo boma bato na ben peuple azo kufa ba érosion. Bato bazo kufa na mbulu to le kawa. Yo somona ta kedaka ko mona ta place bibembe yali. Bazalaki libanda na Puturu. Bakuganga siko bakomi ba joueur bazobeta. Bati abitondima. Wengi ombombo wengi bi batire kufra ekota. Baso kokate politique à lokuta oh il fombo. Ok, tout politique, cher ami. Alors, une dernière question pour la politique. Aujourd'hui, Félix, le président, a dit à n'importe pour banque, c'est ça. Bokechu, ne connaît pas tout à cela. Na tout ok. Non, question n'angano. Parce que on a répondre. Aïe n'importe parce que banque ça ça aux banques ça tam so na charge belé, bato aussi maman belé, otika bato sona bato ben tam so banque pour na bon. Président Félix aïe awabino Bokechu mon frère to kuta na poto to sola. Tu dis quoi? Ça peut changer. Non, tu réponds d'abord quoi? Tu m'as tout nu, on a expliqué que Maya Pamba 4 millions à Kokobok ça réside des autres.
si quoi kutala asa kutali na ba diaspora tout bino tout bokena ba serge bokana botonda mi prêt atelo ko mo ata kutu moleka bwana ngote moleka et le côté ekuka ina tout à fait nga Félix to les alaki neao Félix azalaki frère na nga na soutenaki mingi na bitumbo to za na zolo ba la vérité mais état ka côté na système et occupation akobimate yango moni bato ka bisu feto za la poto bundisa et puis il faut comprendre pe na moment adenga zana akomo regretter ou bien qui mambango ou bien sauter na biso ke alir tozo kende yo na bisa alir tozo kende ça danger. Merci. Ils ont trop risqué dans mon alir au tozo kende. Alors nous allons negazana azoluka alakisa bande kumusuke ana pouvoir. Mais si base ya badili ya signaki. Merci, chers amis. Merci beaucoup, chers amis. Nous allons marquer une petite pause, le temps de revenir. Maintenant, nous allons parler de Bokechu Wayambo en tant qu'artiste de musicien. Nous allons parler de la politique parce que c'est un leader dans la politique, c'est un influenceur de l'opinion. Pour la politique, parce que tu es sur politique. Oui, nalingena lobaya parole à souka. Pour la politique. Voilà. Peuple zaïrois Congolais. Nazala Congolais. Nagondi ma pays à 15 millions de morts. Nagondi ma souffrance à peuple on a dit. Nagondi ma te batu ba finga ki zaïr lobi ba komolia na baron. Je ne peux pas accepter ça. Et là qu'on a boya mensonge, et là qu'on a boya idolâtrie dont ton akata combat batu tout balobaki ceux qui vont s'occuper na politique en boka na minote et ko s'occuper na politique et que s'occuper na biso. Donc moi je crois dans moment où Félix a échoué, Félix il faut démissionner ou bokima ou on a deux choses ou bon dénoncer au qui s'appelle na balabala immédiat au lobake au rondima mikakatanote ba rwandais ndengo lobaki ke bazotio bakal nani yo lobi oganaki élection banani batio bakal au monde qui sala qui dit na ba étranger ba personne qui va pouvoir ou bien sauver pour na yo ou bien sauver nation wana ou bien okufa na kanambe et double chance aux anangodo peuple beau fungola miso Félix Azoko Sabino a pouvoir mon côté il dirige rien il contrôle rien il maîtrise rien pouvoir sans pouvoir. Merci beaucoup. Nous allons marquer une pause en sachant qu'il est là avec nous. Elombe Mobali, Didier Omeonga, on a beau écrit, c'est Londolé, le monument vivant, Blanchard Londolé. Didier Omeonga Mbot. Ah oui, on a papa aussi. Yem ta contrôlera ma quartier d'Abisso. Ah, tu beau sanité, Koinya, El Biel, Le Blaise Londolé, Blanchard Londolé. Je vais envoyer à toi, Adrien Londolé. Londolé, tu as tellement belé pour comprendre Abisso. C'est Bombastique Mbot. Bombastique, c'est lui dans la magie de la chose. Salaka, fondateur à Fungola Matoy. La bosanité. Papa Molière, Alexei Moussa, Alexei Mapatabotaki Moussapi. Papa Molière, voilà. Mon grand, mon voisin, notre voisin, on te dit merci. Papi Chifwaka, joyeux anniversaire, Bozaï Belé, joyeux anniversaire à Pessibino, Umbo Tessika Bozali. Nous marquons une pause et nous revenons avec Wayambo Bokechu en tant qu'artiste musicien. À tout à l'heure. Bombastique, bomba. On y va, c'est parti. Bokechu Wayambo. On se dit, Bokechu Wayambo, CD Nazanango, Onaokaki, ils allaient Bokechu Wayambo. Kofinga. Est-ce qu'on peut encore retrouver Bokechu Oya? Allez, city train. Allez, Sundamai. Baka Mondongo. Allez, tous ces cris-là, toutes ces chansons-là. Et Kokolo. Mais Bokechu, il n'est plus là-bas. Est-ce que tu retrouves Bokechu en tant qu'artiste et musicien, il va Manzimbo? Normal, il est Alpha Blondie, révolutionnaire, mais il va dire normal pour la musique. Il est parti au Bokechu. Non, moi, Nzamba sala appel na muto oyalingi asala choix na muto oyalingi na kolobani
musique eloko moko yango moto esali ngai Boketu premier na respectaka yango mingi. Boketu premier na boti bana na bali mama Didi bana baye na poto baosala na babanki ezali grâce moko ya monene respect na Boketu premier. Mais lelo oyo nakoki jamais koboma musala na ngai yango wana ata lelo nakomi ndenge nini nakotikala kaka artiste musicien eza na kati ya makila na ngai. Mais na temps moko obi soki oza un leader a moto azalaka na mensonge te. Un leader orientaka peuple na vérité. Na monaki musique wana même ngai moko nazalaka na kati ya ignorance. Na bimisi ba na mbi ba ikokolo ngolobaki na mbi banzembe bele na yeba poto na komona ki na contribuaka na ko détruire peuple wana non na ko yebisa peuple vérité. Soki peuple soki lelo ezala ngai Boketu ezala Werera ezala Jibira ezala Wazekwara soki lelo non makambo bando le bango tango Joseph Kabila azali président siko ezali Fachi Ndeko non olobito non tozokele na base tozokele otuni ngai makama musique ya wana ngina expliquer benga bakomo na bango bien parce que ezali kala bando benga te non papa pose la chose otangi koma moto boy abe otangi koma na ngandenge ngana bite komo na ngai neti Didi Omeyonga komo ne Omeyonga mais so na bino Werera esa na saini Jibira Wazekwara Farira Charamara elobini elobelo côté mais sikoyo les grands journalistes a dit l'ondolé musique. Est-ce que la musique il faut te compter sur en tant que musicien ndenge Boketu abinisa non mais naza na studio naza na 2 albums wana ka kofinga te na beti pida banzembo na sali remix ya nalanda te mama na kipa na sali pe ya e kokolo moseketano na imbi pe yango na imbi pe ba na sali pe ba Pierrot Leblanc ba nini na sali banzembo. Mais pour le moment travail on a sali ya kufungola peuple tout ça makamona te mais yango na ngena expliquer tout ça pour moi mais non kasi on a bino na koki ko bouleverser makambi balite. Est-ce qu'on peut attendre de Boketu tant au monde Inos Bi Abimisi Kofi Abimisi Ferré Fabregas Fali et Fanjo héritier na busa mutu moko te bolimbisanga ba Junior Wendo basé belé ba Jordan Kousa ba Soleil Wanga vraiment basé bina ko busa na bato mais batonto ba bimisi wana mais Boketu ozobimisa banzembo te en tant qu'artiste musicien te mais ya on a no banoki ba JDT te kassedamo Redi Amisi Blaise Boula basé belé non ya on a zolo banoki pour le moment peuple azana le côté bon le musique est koufi piraterie paille lelo comme il faut ça la clip na site na yo nombre ba vindege o mata nde ozilio bandolia musique ekufi mais lelo o eloko bitumbo ngana zobuna po musique ezala bien soki lelo net tala na ba Nigeria chanteur moko Nigeria ko bimisa album na ye ateki 2 millions d'exemplaires 3 millions bazo yebsanga soki ateki ngota na $1 ana 3 millions parce que l'état n'existe au Nigeria. Respect, il y a Baptiste ezali na Ghana, tala ba West Africa, au komona tala même peto a tchaki candidature na Uganda contre Museveni. C'est un artiste. Et pas na biso lelo peuple ana salaire te. Ane loko moko te mboka lokola nene. O esimbi musique Afrique bana studio te, bazana instrument et kolimate même na stade Kamanyola te. Donc mais Boketu ozana studio mais CD na osali oyo ozo kabango parce que ozo bimisa oyo kabango to te yango na ngebisa yo
c'est dans la salle et pour la mobilisation. Nous avons mobilisé peuple danger. Na kabiango gratuit. Mais on a sala, nazo la libération ya mboka. Tamungana obimsa adi londole ozana okiti na keni conférence ya munene na ebiki toye batu bazwa misala na na bezolobi finateka 10 millions d'exemplaires. Na na bezolobi nateka 5 millions d'exemplaires. Nana bezolobi na ya Bercy na bazeniti grabe adi londole mais respect adi londole ticket à Bercy combien? Oh 40 euros. Adi londole ticket à Bercy tiango 30 euros, 10 euros pour la CD. Ce bateau va coûter 40 000, ça fait 10 dollars, 10 euros à l'école aujourd'hui na CD. Ce qui est na bet na Zenith même chose, na Olympia même chose. Ce qui est exemple na Stade de France, ils allaient à combien? 40 000, 50 000 exemplaires. Bateau va foutre ticket 20 euros. 10 dollars et apporte 10 dollars. Ça fait beaucoup de stratégies. Alors, il y a un album qui est dans un studio. Tu as ça album comme album d'abord. Comme l'ango Bofenia. Alors, si on a dit que tu as Bofenia, Bonyoma. Bon, il y a un peu Bonyoma. C'est un cas de Bofenia. Ça fait un zongi si pinza. Mais si on appelle ça Christian Londole, on a car. Parce qu'apparemment, bon, Boz et Nzembo, il y a beaucoup de choses à celle Christian Londole Nzembo. Maman, on y a ce ban. Si on bino tant yo na Christian Londole, tant on bien ba Lubles Londole, ba Blanchard Londole, ka ba mongoti. Si on se dit Fachi, à en tournant ba Lubles, ils ont dérangé une poigne. Mais là, ils ont non. Non, toujours on a une poigne. Parce que bino. Pour na bino yebisa biso tokota fa ipupa fali e fanjo na pesimbote bokela kondo fa pekato elinga olobani na yeba te ngana expliquer non pour na banane te que na ngana répondre à la question Caps Kapangala azunzembo amutam nazawa na libre demsu didio menga biwayambo en tout cas vraiment na ngo mbelanga na ko mbel Pierrot le Brabi fala yimbingai ko fait les blancs yo boandi non est que so bokila lokono te est que so que motalobi salertana exemple ya lora sokoko apesinga ba cadeau na usani moto apesi ba cadeau po baboya ka cadeau te cadeau ya malamu na kuzwa ya mabe na kuzwa te ya lora apesinga ba cadeau ba carte ne tandami na bi mbula laoi le bana zana loko bokila lokondo efa pekato bombastique yoka na loko elinga kolobani ni bokila kondo efa pekato bokila lokondo ngo baboyi na lingala na lingala expliquer bokila lokondo ezali langue ya biso ya kimongo elingi ko baboyi Didio Meyonga bombaski ndeko nangai Thierry Kongolo Eric Elele Yalora Sokoko commandé eso les nanga Christian ça fait Yaidi Bolombo ça fait Havana Kabela Tchadien il fait n'appelle ça le nom du boss c'est pas Didio Meyonga ça fait nakoyi ko teka nakoyi ko tracer yote nakoyi ko tracer Yalora Sokoko te Didio Meyonga te bombaski te même yango to bengaka singa famille ate benani me kata na kate yango ba bengi bokila lokondo yango na zolo banoki ava batu bekolo mosusu balia ife na leisa na no peuple na ngai yango na bokila lokondo efa pekato eza mabite soko ide ngai ya péché équilate sécate. Voilà. Ce que Didio Menga bi wayambo na okabelo 20 000 et ça péchete frère nanga pesinga. Alors album mango comme nango Bonyoma titre nango za Bofenia danse Bonyoma. Wana ozongi siko ozongi mu kasi posa na bine zalaki na zonga mais nga mutu na ebi makambo o nazo sala ndako yo la kate moye ba place etangaka te nazo préparer yango nazo senga bato to bakoyi ko idengai ba idengai na préparer yango lelo ça fait 2 ans na komi na je crois dimanche nazo zela Christian Londole po na 6 Nzembo nae. OK donc alors so na 6
na sisi après na memi yango na studio. Combien de chansons à peu près? Normal toza na 2 albums mais na kobimisa no album moko premier clip ekobima eza na landa te. On a bête en salle ba remix ou c'est banzemba na sali banzemba sikezali na sali pe ba remix pour ba tu fais ba se souvient parce que na tiki musique temps ebele ya on a sali remix ya na landate et kokolo ibodo pour ba tu à part ça banzembo tout na bête en ya folk. Avant, tu étais jeune, tu pouvais danser, tu pouvais chanter. Est-ce qu'on peut encore espérer que Bokecho a encore la voix de chanter? Il a encore, il a encore le corps et comment dire, le souffle de danser? Non, il y a un autre bat. Mboula laoui, sanza la kapsa. Mboula na mboula yana makamonango. Donc le collier makambo to comme na 21e siècle to colite. To collier koki mambango ngano to bando kima. Lera to kima ko katana. Donc to tekali kaka il fait topé sa génération ezoya, topé sa bango place to cadrer bango. Yango likambe zangi na kata ya makambo na biso musique ba en ba makambe belé. Donc tu premier olobi na biso album ezali titre nango Bonyoma danse César Bofenya. Non. Titre album Bofenya. Bofenya danse Bonyoma. Bokecho de alors Bokecho bazota la biso. Ba cri oyo oyembe pana yo opel bokese musu ba yembango. Otangela biso ngo bayo kamolelo. Ça le belé sundama. Sundama et tout en yango ba ke poto ba kwena désert position de tir ilo pepe lenga lenga alo city très malo aluki makambo baka mondongo zoki sangolo pota na sali ebele pe tout iratate non c'est simba. Alors et na misusu yumoko yemba misusu pesa bato bon tozalaki ndenge wana be erwana tozalaki mal encadré na erwana bo jeunesse bato bazolela kaka to bazozala kaka il faut le kobeta na zaiko ou beta na kofi tango akomona danse kitoko akimi mbangu aye na studio mais au moins lelo ekomi na créer ba danse na ngai na boki ba cri na ngai bato bayebi yango nano te tango ekobima mokili sepeli. Est-ce que tu te dis que ba crio pesa ba musicien on a na orchestre na ba est-ce que ils ont été reconnaissants avec toi? Non ba ça la reconnaissance bato na baza ba grand ngade net ngana za reconnaissant na contribuer na carrière ya Wenge na opesa Wenge b'instrument na c'est malem te kasi on a toujours que malem non kosembo la makambo bato ba bomba siga zota la biso vidéo nga zota la biso na Christelle Ndolezi là na yo au contribuer na Wenge oya ya bakabona qui bien Wenge d'ensemble te na zotu noke ta ngana bimi na Kinshasa na sali succès ya Kisasa mobimba na komba Dieu tout puissant na baki Wenge te na baka wera te na baka jibete me bazalaki bato ba obeta musique na bango ya loisir na kata bandali erona dianga na sotaki na yaki poto liboso na bango na premier concert na Roger na Missa Louis Bezelondolé deuxième concert na Madeleine ngana Wenge ba poto na 91 nga déjà na 89 na poto na beti ba Bataclan ba ilesi na tamboli partout yango retour na ngande na obeta na kusede kitamu na esplanade palais du peuple na yego mona nde Wenge habite na sima na ngande Wenge bimi metangu na yaki na kata kin ba wera ba jibe ba ebaki Bokecho premier mais ngana ebaki ba wera te à l'époque moto na ebaki awa Adolphe Dominguez pour yaki na poto awa nde nazo beta ba concert nazo présenter musicien Wenge babi orchestre boko ba jeune et bimi na bandar moto na koza ki Adolphe nazo kela neti na ba concert à Paris bato balingi vérité te bon ngana zoro ba vérité bosiko iloko nini yo oida Wenge na ida Wenge tuna wera ebi jiba ebi Adolphe ebi chaque dimanche na bino chaque dimanche babande ko ya bango tout batandi ba voiture mama Dida Zolambela bango na pale na ba mama Bia na ba mama Angel Fast mama Maître Gimsi na ba vejana na bango tout babande ko yepa na ngai oyo zanani
moto ngaza lumière lumière etika la lumière le héros na lelo na kumi fois 1000 nango ko ba on bazo osani pa na yo ba nalobe bazoya kotala ngai kopia bango ba conseil mama Dida Lambi ba jibe tozolia c'est la famille tozalaki famille na sepeli ntango bagene ya bawengi babimi esalaki ngai plaisir ke génération namoni ke bato mosusu babimi na appuye appui na ozakini apport na wenge zakini appui na ngai ezalaki baconseil banzembo tozobeta so wengi aye concert moko ya Bruxelles yaki na salle ya Canal Place koto na yaka na oti Londres na ye kobeta na bango. Mais yo lobi bano pesa o instrument. Ben instrument tango bakaboni tuna Adolphe. Na pesa bango Adolphe azoya ben instrument nga nazo pesa on va répéter. Est-ce que tu penses que na ba cri au PSAP ba orchestre musu na ba leader musu bazar reconnaissant na yo? Non, nga na sala ki yaki marketing. Nga na sala ki reconnaissance. Non, reconnaissance to yaki to ba mi ba frère to bando solo la bien yango na episode na bando qui ne peut pas JB. Na kene pas JB jour moko JB pas abimisi la chance la vie bilamba JB appelle ça chance la vie mbongo na $200 na foutre mineval on a zolo bango ba histoire vrai na bando kene pas JB na wenge bazé belé nazala na bango tout bien na zolo bano mutu nazala kine coup direct ya ki JB mais wera mutu na ngai ba dof ba tunangai na yaki JB pina yaki ba makila pe betanaki donc na bando qui ne et pas jibo mon concert pe boy bazui ba mama Dida ba sali pe bo symbiose tobete sekamoko. Alors on va dire que tu as combien de chansons? Tout ça en tout cas au na sali toko koma na niveau to sali des albums toko koma na ba 16 chansons. Est-ce que tu penses que dans comment ça lo ba 16 chansons aussi ba? Non, des albums. On a 2 albums. Est-ce que tu penses que le bas 16 chansons? So, au 8 et puis na bando bimisa moko na système o ekomi ya on a bino ke tozozela tozala nayo pona ko examiner comment to sala jour yango ekozala. Donc tu peux à peu près à 10 fin de l'année. En tout cas nazozela makamoko nazalango. Tango ngonga lango ekobeta na ko sala te sa yoiba okozala na charger na folklore ya suka pour ne pas me tromper je peux me tromper na zamuto folklore ya suka parce que beaucoup de choses muto meni folklore na niveau likolo ba bozé belé hein pour ne pas citer les noms na kisa to comme muta suka auto mona ki makasi zaki bien na biso nani na belé lisi ba reprocher ma belé lisi ba reprocher yo bamona hommage teke au Rwanda mabeli c'est hommage bamona ngote ou quand baloba alors le folklore na biso après mabeli qu'est-ce que tu penses de folklore parce que yo oza na folklore na biso oya poto fanda folklore na biso na musique congolaise eza na niveau nini mabeli na niveau nini non moi eloko liboso po nga na senga na nzambe grâce na vivre nazala na vie bavé mabele bakufi mes condoléances na famille à papa Joski qui a beaucoup vraiment a soutenir na 45e anniversaire na ngai yena veli bekeli tabembo bayaki moni ça passe ba musicien na biso bazo kufa pauvre parce que bazo comprendre te yango moni tango bakena ko kutana na soit déjà bakonji na bangwana ole balu ba pona intérêt à génération par génération bakeno motora mutakeno senga apona droit à vie nae omoni soki bazalaki na bolingo mboka en exemple kubana na papa Wemba tanga zalaki emenea papa Lutumba bango tune bazalaki balinga bayibisa bato non ata bopesi biso mbongo te bosalela biso studio o eleki ya France ezo coûter 1 million bosobela biso ndako na Kasavubu tout ça la studio wana tout ça la net ouvert qui s'azalaki dango édition na usine ya ba CD bango moko baluka na ministère à Kiti Real baluka kokanga piraterie baluka c'est ça le problème et tant que mboka ekozala na pasi
bakose sortir te yango moni bato baza bamandia lelo bamusicien bakomi na nsima bapoliticien bakomi kosenga mais soki lelo mboka na ezalaki l'état réel ke Boketu abimisa album ateki 1 million 2 millions yebisanga nakoluka Fayulu na Jean-Pierre po bapesanga nana 2 millions de dollars na banque nana bavila nanga nasaka baimmobilier nanga bani alors c'est ça le combat na ngango. Alors batouota la biso te comprendre que tout comment chuter alors Boketu Wayambo vit de quoi parce que banzemba bimisakate Boketu vit de quoi Boketu na poto asalaka nini non Boketu na Wayambo batauna na komaki awa na travaillaki nasaki na cuisine Bruxellois na chômage vis-à-vis à âge na ngai net na Bruxelles ba dérangeaka te na vandi mais à part ça na kata combat o eleki mosalonga na salaki ko libérer mboka ko libérer peuple donc non tu vis de quoi combien futa kayo alors non et tout combat zo futa ngai na makambe belé so na bundaki te ya loranga somelanga biloko na te na zwango na kata combat lelo par rapport à Boketu premier lelo na komi respecté na komi génération par génération na tambola lemtu na kutali pe da frère nanga Didio meyonga pa kabelinga saero na combat on a droit qu'il y a na musique te na zwango na combat je préfère na tikana na combat que na kela na distraction donc na vie moko erré parce que peuple a komi koyo kangai peuple a perdu confiance je préfère na tikala na confiance ya peuple. Alors, nous remercions Boketu, Boketu premier. On a parlé de la politique, on a parlé de l'homme, pas trop, mais on a parlé aussi de son art. Boketu premier, nous sommes en train de conclure notre émission. Un mot de la fin, Sorolo Balabatu de Cabo, notre émission Nabiso Okolo Banini. Zamba bénir, Bazo bénir, Mboka Nabiso. Tout Bazo reconnaître Nzambe. Nzambe c'est Mboka Salema qui n'a liloba Nzambe. Batoto se repentir. Repentance c'est très nécessaire. Moto moka inanga te ngai na dépendaka na moto te ya mokili na dépendaka na Nzambe. Soki nazangi na kolela Nzambe, Nzambe akotindela ngai Colombe akopesa ngai. Donc to se repentir tolingana totika tolongwa na idolâtrie totika batribalisme eza na kata mitema na biso. Tolinga mabile na biso ndenge ba Belge balinga Belgique lelo tuvani na Belgique na France na Londres poto kuti ba koko ya ba Belge na ba Français ba kufaka pona mboka na bango lelo biso to yeto profiter France sali 100 ans ya révolution française lelo mutunoso na ngi Paris mais zara bato ba kufa pona Paris mais ba mona bola ma France te bato ba kufa pona Belgique bamona bola ma Belgique te ezala bato bakufa pona mboka na biso soi-disant Congo Zaïre bamona bola na bango te metala génération lelo bateki mboka diaspora za humilié passeport les plus chers diaspora zo kinga kene mboka futi no $45 soi-disant ya coronavirus diaspora linga bimake na ILB a futi $30 alinga matavia futi $50 ezali exploitation moko. Merci. Peuple ya ndenge nini ya loka soko. Quelle sorte ya peuple? Na sepeli adilo ndole nzamba batela yo. A bénir yo, continuer musala na yo, zala indépendant na si spiritualité. Nzambe okoli na famille a bien. Okoli na éducation a bien. Ozala ki complexe na mutu moko te, continuer musala na ki journaliste. Nzambe ako bénir yo. O bako modire Boketu wa ya Nzamba ko modire bango nazobunda pona nation na ngai na pesi mbote na Omeonga Didi Christian Londolé na pesi mbote na Bombaski merci na pesi mbote na Valérie Nzimbi na Allemagne na pesi mbote na ba diaspora to na bandeko bazana Kinshasa. C'est l'émission qui toque. Merci beaucoup. C'est vraiment bien CPL monter mananga CPL. Pour n'angana lo ba vérité. Makambo na lobia. Na bike ba oyo kuboya ngo. Loba outi na Rwanda ou bien Éthiopie. Merci beaucoup.
Moi, je dis merci beaucoup. Je commence à d'abord remercier Bokecho Ayambo. On a préparé cette émission depuis hier à l'anniversaire d'Eden Londé. Ça devait être préparé parce que hier, à l'année, non, papa. On te paie un message. Voilà pourquoi l'émission l'équipe. Je dis merci à toi. Commandant Esso, on ne s'est pas vu. Bon, on a un temps mais et l'autre aussi l'a raté. Bah, il a raté. Christian Londolé, parmi les sponsors, on a Bossanité Ibo Kimwanga, Didier Omeonga, Papi Chifuaka. On appelle ça Didier Omeonga, à part aussi la chance. Honorable à peuple Moko. Christian Lomande, Olivier Matumbu, vous avez tellement belé Boyambinga Awa, na CP Licor, coordinateur, Motamaele Mebele. Julien Yondi, Bosé Belena Bossanate, Olivier Matumbu, Papi Boka. Gigale, le rassembleur de Mbinza, na Bossanondengeni. Flori Lubaki, Verkamoulele. Salem, service. Aïe, Batunanga Baza tellement belé. Jean Zola, ton monanité, trop jeune, Sam. Aïe, de tout le temps. Modeste Modogo. Alain Chamala. Bazé belé, na oya, vous avez un problème à Otamakombo. El Biel Konyama, Lublé Zondolé. Yaïdi. Ah, Yaïdi, Nabiso, na combat toujours. Yaïdi Bolombo. Voilà, la Bossanité. Il y a Laurent Sokoko. Il y a Laurent Sokoko. Assobelo, Renault 4. Il y a Laurent Ben 818. Il y a Laurent Sokoko. De Makambo. Joël Mabonda. Julien Yandi, la Bossanité. Mbisu Asumani. Honorable. Na Pessimbo, na Batubele Bolimbisa. Tamsona, na Bosana. Judith Londolé, pour na. Judith, Bokecho Aseng appelle à tabou. La Londoloise. Basé belé ba oseng ba Didier Omenga ba yimbala tabou. Oh. O serra ça ya Benin. Te wona Belinda Londolé. Tous belé, tous en plein belé. 34 ko. Ana papa Londolé. Salomon. Dans le bien nani vient so monnaie à binonondé. Bokacha bi 34. Finalement tout ça ndemi. Fio le bi ça bon moi c'est 50. Voilà, tout ça ka ba Londolé. Multiplier. Remplir cette terre, famille Londolé de Makambo. Merci beaucoup, Wayambo. Merci. Toyamba Wayambo Mbale, Toyalili, Oyabisel Bosoli, moi si Aloinsa. Topé Simbo, Tebos à la bien, votre émission, Nina Boss à la montoté. Laura Tendance. Eugène Loutoula, Bokanabinout. Soleil, Soleil Diata. Mon voto. Karim. Président Popol Mukelengi. Na Pessinu Sotumbote, Stella Motonanzambe. Na Pessinu Sotumbote, Nabosa la Motote, Sandrine Sama. C'était bel et bien Adi Londolé, le célèbre journaliste beau comme un dieu. Je vous dis merci, à très bientôt. C'est Zangadi, Cléboa toujours. Il y a Lochami. Et d'une image, Willy Kunda, le célèbre journaliste Adi Londolé. Je vous dis merci, à très bientôt et bye. Edino, yoza fin, mutaliki wazate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, chikote bango. Edino image.